Président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Kilobieleki, différents chantiers d'infrastructure na ville ya Mbuji-Mayi tozali awa na province ya Kasai Oriental. Mokonzi Mboka abandaki nanu na chantier ya université officielle ya Mbuji-Mayi et sika wapi apalpaki du doigt évolution ya ba travaux en cours. Chef de l'État alekaki lisusu na chantier ya complexe scolaire Kalenda Mudishi et sika wapi ba travaux ya rénovation pe ya agrandissement ezali kobeta madada avec impact pe idéologie selon responsable ya chantier dans plus ou moins 4 mois misala nyonso ekosila. Enfin, Mukwan Tombolo Fachibeton a clôturé qui visite na stade de Kachala Bonzola pour la même opération. Stade où il y a une capacité d'accueil, il y a 23 000 places assises. Tala, il faut qu'on a monté mamabe pour na kobo ya transformation oyo République démocratique du Congo ezali ko vivre. Mukwan Tombolo Fachibeton population ezananu na posa na yo, siama na ngwende na yo. Keyo